Weekend elamu na mabota na bino bipai nyonso bozwami pona kolanda Mag FM. Bonne année na bino nyonso oyo bolingaka FM TV pe Mag FM. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino Claude Mbui oyo azali député ya Kitaki kuna na commune ya Kinsensu pona kose enrôler azalaki accompagné elongo na base na ye bolanda élément oyo ya commentaire ya Elvis Meti. Mwana ya Kinsenso ya solo yeyo kolandisama na appel ya seni na oetali enrôlement pe identification à électeur oaza mokumbi bana ya Kinsenso nyonso alakisaki exemple na ye pe na preuve nyonso ndeti kaka bokundimela ngai te démonstration de force bana nyonso ya banga moyo ba reiteraki pe bazongisaki attachement na bango na Claude Mbui pona kokende ko accompagner na centre ya enrôlement ezalaki nde benda biko kozwa idete opesi mbo aboyi ba jeune balobi ye kaka nde esengeli azala na ebonga pona kolobela bana nyonso ya banga moyo elekaki ndenge nini après komwana ye na centre ya enrôlement Claude Mbui abetaki masolo na ba maman na ba papa ya secteur oyo na otali enrôlement pe na ngambu na bango batalisaki ye ba désarroi pe ba pasi na bango na otali mitungisi ya mvula pe ba érosion o ezali ko se créame na kati ya banga moyo na maloba na ye Claude Mbui arassuraki bana ya banga moyo ba ye ba kusala choix malamu pona kupona bato esengeli bazala ndenge kaka ye moko esi amipesi mbeka pona ko sauver banga moyo. Na cadre ya ba festivité Mag FM ekitaki na terrain pona kotala ndenge nini climat ezalaki na ville province ya Kinshasa polanda élément oyo. Caméra ya Mag FM ekitaki na terrain na cadre kaka ya ba festivité kotala ndenge ambiance ezalaki na ville province ya Kinshasa. Kasi constate osalaki le 31 décembre oyo ville province ezalaki inondé na ba embouteillage kilikili banzela presque ezalaki na ba bouchon batu bazalaki tout le temps en mouvement pona koyeba ko préparer festivité ya nouvel an ya 2023 na bawenze batu kotonda kosomba biloko kasi pasi ezalaki kaka ke ebele bazali kolela po biloko ezali ya komata baebite soki bakofete ndenge nini malgré que bazali komitungisa ndenge biloko ezali ya komata kasi parents nyonso amekaki kosala effort ya koluka kosatisfaire bana na ye kasi na ngambo mususu population bazali kolela ndenge insécurité ekomi makasi bazali koboma pe koyiba kobotola biloko epai ya bakuluna oyo ezali kosala pasi mingi kote mususu population bazali kolela courant ezali kotungisa pe mai ezali kotungisa bango makasi baebite soki bakofete ndenge nini bino moko boyebi mai na courant ezalaka important surtout na ba période ya fête boye olamba soso ndenge nini soki mai na courant ezalite en tout cas bakonzi bameka kobongisa polobi mutu nyonso afete na ba norme lolenge esengeli boyebela. Totikala kaka na domaine ya ba festivité na ba salon de coiffure et yindaki makasi mutu nyonso azalaki na besoin abenda beauté bolanda élément oyo commenté par Chris Mukuna. Na période ya ba festivité oyo caméra ya Mag FM ekitaki na terrain précisément na rond-point Victoire pona kotala lolenge kani misala ye kosalema na bana mboka kasi biso tozalaki mingi concentré na salon de coiffure totala lolenge kani mouvement ezali kuna est-ce baike bakoleka pona kokatisa suki par rapport à ba festivité pe mouvement yango eza lolenge kani boyoka bango moko ba coiffeur ndenge balobaki depuis novembre à décembre j'ai participé. J'ai évité les 25 ans et au fond, on l'hôtel a ensemble, comme le solo.
Kakila biso moto ebitenza mbende mtu asukisi mawana. Logiquement tarif est normal parce que tarif est à 1500 banda kala. Donc on a depuis 2018 jusqu'à présent, ils ont 1500, 1500, 1500. Mais par plan nous avons 2000, pas 4000 pesos. Mais biso yo yebika to mégape pour faciliter selon conjoncture en boka et on te chakana 1500. Eza ya kokamwa comment na été na période tozali oyo batu vraiment bazoningana te batu nyonso bazolela kaka mbongo eza te e kosala malamu te kasi biso Mag FM to mituni tolobi mbongo yango eza te kasi ezali wapi. Malgré période ya ba feti oyo population bazali kolela po biloko ezali komata ba ebite ba ko fete ndenge nini bolanda élément na commentaire ya Ariette Futila. Likambo ya vie sociale awa na Kinshasa ekoma lokola koloka kokamwa po population bazali ko souffrir na ndenge ya defwa te biloko ya kolia ezali komata se komata mbongo pe na maboko ezate. Kamera na biso ekitaki lelo na wenze ya macheku boyoka ba mama ndenge balubaki. Nazo koka kosomba biloko te. Liboka ndulo na kosomba na 1000 francs. Lelo liboka ndulo komi na 3000 francs. Botanganga na kosomba na 5000 francs. Lelo komi na 8000 10000 francs. La famille au bazar 5-6 personnes. Bon 1000 francs. Batu bakoli yango ndeni. Bilanga na lo na ndunda poto zo moyen ya ko vivre ata ndunda na biso ezaka ya mboka na biso. Bazwi bilanga nyoso bateka. Toko senga na bakonzi batala na nouvi social oyo surtout que to komi déjà na période ya ba fête et ko risque que na banda ku mususu batu balala nzala bazanga ta mukuwa ya kobukuta. Kinshasa o eza nini? Pardon. Kinshasa, embouteillage et commis problème population bazali kolela na bawewa bazali kolela makasi lolenge embouteillage ezali kotungisa bango bolanda élément oyo. Musicien moko ayemba elenga moto embouteillage kasi lelo ekomi le contraire. Mikolo soki otamboli na banzela okomona ke bambouteillage misusu ezokangana ba moto kokamwa surtout mikolo oyo ya ba fête tilokola mutu nyonso azalaka na posa ya kobima koluka mwa eloko tala kaka bonane mituka pe na ba moto ndenge ekoma yele na Kinshasa na ndenge ya defwa te banzela ekomi nango mukie ekomi ko créer ba accident lokola banoko wewa baboya kozela ata azomona espace eza muke akoluka kaka moyen aleka okomona kei kotuta mutuka tope akweisi batu bakonzi bo trouver solution na kosala ba route secondaire pona ko diminuer ba embouteillage o ekoma kosalema chaque jour awa na Kinshasa capitale ya RDC soki bosali yango ekosale loko te. Ozali na besoin ozwa soin ya malonga kimambangu na centre hospitalier Dominique Lecoeur okozwa traitement ya solo pokuna ba pareil ya ko traiter batu ezali ya qualité supérieure aux traitement ya poto na kati ya Kinshasa Bolanda Sports oyo. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka
kasi baye ko pratike yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa so ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix boyoki. Depuis que les réseaux sociaux et comment na mokili jeune tout alingi azala kaka na WhatsApp, Facebook kasi to saleli bino réflexion na o etali ba réseaux sociaux influence nango et pas ba jeune Hollande. C'est voilà la surveillance, voir comment les enfants se comportent, surtout c'est nous qui vivons avec les enfants et c'est nous qui les rachetons aussi le téléphone. Tous ces moyens-là, et si on peut toutefois réguler, ça pourrait marcher. Bon, quand moi, ça va gêner, s'intéresser dans les réseaux sociaux. Bon, quand moi, ça va s'intéresser dans les biloko anate. Baluka, où est l'essentiel? Où est l'essentiel? Pour les réseaux sociaux, ils ont nuire, ils ont bouma. Et puis c'est là comment malongate. Notre jeunesse nage dans ce qui ne construit pas. Mais notre jeunesse s'intéresse à ce qui n'est pas utile. Le gouvernement n'a pas donné des limites dans l'usage de la téléphonie. Mais si on peut donner des limites à l'usage de la téléphonie, moi je trouve que cette jeunesse ne peut pas aller par exemple dans des sites qui sont prohibés, tels que la pornographie, des sites qui ne construisent pas. Ce qu'on conseille, on peut s'abonner vraiment, qu'on s'est exposé dans le téléphone et ça bien été. Au moins les taux sont publiés, Azui mange nayo, il y a ce qu'on a ndenge naé. Oh ya lingi mais yo ça qui n'a ndenge te ke comme modèle wana. Des conseils gratuits ba publier ka vraiment ba initié na bangote. Ozali na besoin ou enregistrer album yo mutu oyemba kaka na douche kasi. Solution ezwami kimambangu na 14e rue na studio Liloba. O ko enregistrer nzembo na yo pe ko kanda mokili mobimba na ba norme o elongo bani Hollande. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te e bongo bakita e bongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité enregistré album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na studio Liloba. Obanga
na yo na oyo etali prix te à cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele yo mutozali na problème ya poison, cancer, prostate, mbasu, PMPC. Solution ezwami pona yo grâce ya Dr Jean-Claude azali ko traité na bokoko pona ko pakatisa ba maladie wana bobenga kaka na numéro ezali na sport Poland. Mwana Congo, solution pona ba maladie oyo etungisa bino tango molai eye yo mutozali na problème ya cancer, poison, diabète, prostate omitungisa malisusu te grâce ya Dr Jean-Claude oyo azali mutoto ya Maniema, c'est-à-dire congolais ya solo azali ko traiter ba maladie oyo kaka na banzete pe makasa, c'est-à-dire epa na ye bokoko nde bokoko na oyo etali poison azali ko beta yango dada akosalisa yo nanu teste soki osanzi kaka le même jour apesi yo bakisi pe poison epakati atretaka ngo kaka na mokolo moko bino ba oyo botungisami na maladi ya sucre ata ematiti na 1000 epa na ye ekokita azali kokitisa sucre na yo ekozonga normal bongo batu oyo banyokwami mingi na prostate bomitungisama lisusu te azali kobeta ngo dada, c'est-à-dire na 3 jours ya pamba prostate na yo ekei ata bachaki yo basonde akolongoliso basonde wana 3 jours ya pamba prostate esili pe na oyo etali cancer ata pote esalaki yo na libele azali kosilisa yango kaka na makasa ya bokoko bongo oyo etali hernie okende na yo te baopere yo po bakisi ya bokoko oyo Dr Jean-Claude azali kopesa ezali kolimwisa hernie pe okomi normal bongo bino ba oyo bozali konyokwama na mbasu pese bomitungisama te Dr Jean-Claude azali kotraite yango kaka na makasa ndenge kaka bakoko bapesa ye mayele ya kosunga batu boka bino moko ndenge aexplikaki nga naza Dr Jean-Claude naza moto ya bokoko ya biso ya Kinshasa ya Congo eza ya mosika ndenge bakoko batikeli biso molembo oyo nalingi naloka ye bino mpasi bamutungisa mingi na maladi ya bokoko antuka ya liboso nasengi na motu nyonso oyo aza na problème ya poison nga aza moswai ya este antuka poison ndenge etungisaka bino na miniti oyo nga naswanyaka yango journée moko aopesi okatisi mbala moko kosanzi na osumbi na traite lisusu cancer libere cancer d'escale comprendre nasoigne nyonso sans problème nasoigne lisusu prostate 3 jours nayebiso 3 jours en tout cas nasoigne mbasu ebandeli nasoigne yango journée moko soki ekomi na pota osalaka mwa bato mokie esila welisa benga Dr Jean-Claude na numero oyo okoyamba ye moko pe akoya kosunga yo esika ozali Dr Jean-Claude asuki kaka wana te azali pe kotraite éjaculation précoce infertilité ya mobali to pe ya mwasi pe ba maladi lisusu bozela te maladi ekoma yo makasi pe oluka ye kasi tangu kaka ozali na ebandeli welisa benga Dr Jean-Claude okozwa solution pe santé na yo ezongi ndenge ozalaki boyebele o tolobaki te awa tembe ezali te mpo maladi ezali kosila oyoki tokomi na
na suka ya Mag FM kasi soki bosepelaki na édition ya mokolo lelo bopesa merci mingi na équipe rédactionnelle pe technique o bazalaki wana pona kosala musala kitoko na sima caméra tozalaki na Torres Atibu yende mutu abendaki biso bilili na montage Peta Francis yende mutu amontaki belemo lelo kitoko makasi kasi yambotoka wana tozali na page rose. Joyeux anniversaire na Jaël Enganga Eloti oyo abotama mokolo ya leloti kaite nzambe abakisela yo lisusu mikolo ebele na mokili na ye umela balobi lelo ekoyinda po kolia na komela ekozala au rendez-vous soki ozwaki invitation te koya nango te. Joyeux anniversaire Jaël Enganga de la part ya Jessie Kanza kasi ya mbotoka bwana to souhaiter ba meilleur vœu na famille Mizegele, papa Jeff Mizegele longo na mama Ani Mizegele bayanga oyo ba memanga na mokili na lingaka bino mingi bo umela bo mema bakoko bo sima banzete. Meilleur vœu na Dorcas Mizegele, Samuel Mizegele vainqueur, Glody Boston, Peto Bosanité, Dieu merci Mizegele elongo na Jojo Mizegele na lingaka bino mingi bandeko na ngai pe to souhaiter ba meilleur vœu na département ya jeunesse Peniel Maranata elongo na provisionnaire na biso oyo tolingaka mingi le prophète Paulin Bakajika meilleur vœu na bino nyonso bana ya Peniel Maranata tokomi na suka kaka ndenge tolobaka. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana ezali maloba ya Maître Billy Malouwa Cléophas. Boyoki, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ngana bino, tokutani mikolo ekoya soki nzambe apesi biso lisusu bomoi babonane na bino bisika nyonso bozwami.